Alors, Bandeko Batali, Tozali, na Cordon JD Mengulu. Cordon JD Mengulu, ça sont représentés dans Sentinelle TV. Mais Cordon, on a na vie, il y a politique. On a na vie, au joueur rôle monene, surtout les Afrique du Sud. Il y a la coordonnateur, il y a artiste belé, Papa Wemba Kester, Didi Kinwani, tout et tout. Alors, tout ça, on a Manchester, on a aussi Paris, on a équipé Awa, l'Iwa ya Kulutu Wemba Dio. Et ça, on n'est pas ça la vie. Nayo, vous vivez naïe, vous développez naïe, via Koufi. Et pourtant, vous avez un programme, mais au coup, naïe, Nicolo. Mais au Képe Matanate. Viens au quartier. Bon, moni, ça m'a matanga, kolela mutu, pasi ya mutu, kolela mingi na kati ya motema. Peut-être naza kuna te, mais na kati ya motema na nga pe kutu nazo ko souffrir eta musu koleka bato bazana. Ya liboso na nos condoléances vraiment na famille ya Véchou. Koloba makama papa Wemba. Mon cher, parce que jusque-là, je ne me sens pas encore au point. Mais tellement, il faut roloba. Rolobi que non, il faut tout ça, les lots pour naïe. Roloba quand même, bah, tu vas m'en appeler que aux alaki. Mais je ne me sens pas encore prêt parce que papa Wemba, pour naga, musicien. Pour naga, vraiment, un musicien, un artiste. C'est un grand frère, c'est un aîné. Oyo, quel que soit vie artiste, mais pour moi, c'était un grand mentor. Vous comprenez? Donc, un mentor, donc conseiller, mon tour, conseil, il faut tambola. Tu y a un poto oui, mais tu as tapé côté de l'Afrique du Sud, tu as là. Passage nion sur ya papa et en Afrique du Sud, il passait par moi. Dans la communauté toujours, mais au Campena, maman, Amazon, ici, Kaza, à Bengi. Jean Didier, papa, en avion, au coma héros. Quelle que soit l'organisation, au coup sur place, mais hier, ce qu'a commis, c'est Didier. Il y a bien un Jean Didier, il y a bien un Didier. Alors, Moutou Kezawa, puis il y a Romatara, voiture. De l'hôtel, à ça, les scams sont au Kenete. Il y a Foufou Nanda Kunanga, à Romela, et si qu'on est à Ropé, mais Nanda Kunanga. Mais, Nazaraki, Nasimana été pour quelque chose. On a regret mingi. Parce que Kobunda na bavi na biso, Koya, Kotala, Nzia na biso abomo. On dirait que Congo, Banda to Banda, Congo ti do komi lelo. On dirait qu'on a beaucoup fait la moutouté. On dirait que matanga liboso bani na papa. Ça veut dire, tant on a autant la même témoignage à baton sous na zo mon aneti. Ah, nga kutu zaki rien. Nga zao parce que vieux azao salara aboinanga. Nzokanda zaki. C'était un homme simple comme de l'eau. Simple, courtois et à un audience, un protocole. Niveau de grandeur, na yeko tala lelo ba star musunde ba vivre na kolo ba na star. Na ko benga artiste. Azaki vraiment chef coutumier. Azaki vraiment papa na kata bato. Dommage Nzamba Staline ndenge sala ka kei. To pe saka Nzambe merci pour le bien à toutes circonstances nous devons lui rendre. Ba gloire na ye azwa lokumu na ye po ye amona yemko wana. Mais que le papa et maman n'a même pas bien placé pour dans le je parle beaucoup plus d'une expérience dans la papa et ma passe dans la papa. Cordon, il s'est seulement aux hommes qui mentor à Salanini. Précisément, bateau va zone dans Rolanda, Bisso, Rolanda, Bisso, parce que les lots au papa et ma coufi, et là, l'attention va attaquer à qui pédophile, à qui boué, à qui boué, à qui boué. Mais Bino peut ma petite ne besoin rendre hommage à Ndinga Malam. Il s'est seulement mentor naïe. Et pas naïo à superviser ni pas lancer nani. Papa Wemba et pas là quand je dis mentor, ça veut dire au moins n'ablo on sous au salaire à toi baraté tu venais par zone mon naïo il faut battre le bailo royo zali ni yo zali. Yo on sous yo au moins on salaire normal donc abat on sous par zone mon naïo que et le rwanda est impossible mais yo salaire mon sous peut battre pas mon impossible dans la vie na bango mais la mitu d'avant ba que le ko est impossible pour la biso. Tu toqué pas proverbe on peut sa solution. Mais tout ça, il va mais papa m'a dit la kisa kinga mingi, c'est que j'étais. Ça veut dire par rapport à mes salades dans Salango, c'était pratiquement un don que Dieu m'avait donné, je ne me rendais pas compte.
mais vers yebisanga lobi nanga omoni yo na sens na yo ya organisation soki peut ofandisi masolo ofandisi bureau petit nanga e osimba omoni yo tant na kati ya communauté Afrique du Sud eza communauté moko bandeko baleka kuna bao baza kuna baoyebisa eza communauté moko facilité bato basouffra kuna ya danze misala eza te il faut créer mais biso to créer un mécanisme na monde wana to créer un système moko oyo bato base retrouva ya moyibi te mais to créer comme ezalaka mboka moko boye moi criminalité ezalaka makasi à l'époque les étrangers bazalaka neti basible ya basud-africain mais biso to créer un système moko ya transport mpona bandeko nyonso bazouta neti afrique bazoya to créer to payer bakar na biso totia yango na système tozwi bachauffeur mpe kaka bana mboka bazwaka bandeko na biso na aéroport bamemaka bango na bacourse ezala bacourse aosala shopping ezala kokende hôpital ezala kokende donc quelque soit bacourse oya nango soki oza na communauté oza na sécurité so esi d'africain azwi yango memo na faux coin baleki yo mpe basali yo fo baleki yo biloko batebele bakuta na makambo wana mais ntango aye akuta eloko wana apresse yango mabe epuis ntango akomaki na palais atali efandeli alobi mpe à son âme quoi père son âme na okata mwana po ya olobeze belé mais papa we mamuko na koma na ndako ne na kisasa abengi nga to lia po ayebike na linga mbisi ya maitro basala ki mbisi na benge vie koma non na fa na nga na ndako mais balambi mbisi moko ayo lingaka yaka to liako na so mutuka na koma epa ya papa na ndako na ma campagne na tala ndako na kumisi vie mais vie ebisanga elo moko via ebisanga zongisanga na vie na nga na Afrique du Sud. Elle me dit ndako yo na mona ki yango epa na yo na Afrique du Sud. Biloko eza biloko na yo. Mais eza ngai kobanda ta wana ti wana eleki nango déjà ba 10 ans. Mais tant la ki omona ya rappeler nga ke koya epa na nga amonaka mwa eloko moko. Yango wana ki osala cheye. Vous comprenez? Donc eza ba biloko moko boye. Asutu kakate aza complexité mais ce kamoni eloko asepeli na ngo obetelo maboko akumiso kene de l'avant ti tozo bunda na pe toza libanda na bapoto yo to benga na ka ba tempe ya ba galère mentor na nga na ndenge nini via bisanga petit na nga na ba savoir na yo na ba ndenge nozo kumisa makambo soko vide ba chiki na yo il faut zonga mboka yaka to bunda na mboka ekosima na koyebiso nga Jean Didier nzamba za likolo azoka biso mokola lelo soki na ndima kozonga kisasa après ma classe na ngai eza par conseil ya papa Wemba. S'il te plaît Cordon, mais papa Wemba on dirait conseiller bato ebele mais bino no surtout bato papa Wemba conseiller bozonga mboka on dirait bino no surtout pe bo décevoir ye pour ba collabo tozomona kisa Jean-Claude Mvemba papa Wemba mta conseiller mais Jean-Claude Mvemba do ba sombier na liboke ofele na Moïse Katubido ba mo akomine bilanda malanda ngulu akomine mutu moko aza na position te pourtant alobi que papa Wemba muta futele même ticket pour zonga Kinshasa mais na moni pe yo bino no surtout bato papa Wemba alobi ko zonga na Kinshasa on dirait bo décevoir bo yo bando zonga na Kinshasa eloko ni osali ya positif na Kinshasa par rapport à conseil papa. Bon ngana ko loba na yo na ko lobela makambo ya honorable Jean-Claude T, je le respecte, c'est un aîné. Surtout toi, Gourba, toi, ça, Gourba, Neti, Nazo, tant que Gourba, ça veut dire moi, na bota, ça, ça, vous comprenez? Mais, dès la loi, il y a un plan là, il m'appelle un plan là. Vous comprenez? Oh, il vient à ça, un langage que lui, ceux qui a sali à Mobongo, na yebi pété, ceux qui ont zappé, mais n'est-il que Bisso, tout ça, incorruptible, tout ça, incorruptible, n'a mawa. Nana mawa ya vie nanga na lobela na nouveau ba histoire politique bilo politique peut-être ils n'amba sungi a pesi sur l'occasion msusu de ko aborder ba sujet wana mais pona sikoyo na olinga penga on pesa hommage na mémoire ya vie hommage na mémoire ya vieux bien que bato bazo mémoire na bandenge ni ko na problème na vraiment à passer pasi na nga eza ya makasi tant nazo ba papa Wemba nazo lela nakati. Pourquoi? Parce que nzambe na yebaki mokolo wana na yambaki bato na ndako epa na ngai samedi avant kufa
na benga et déjà tant on a zonga muke pour ani passe na l'équipe parce que je crois que naza parmi bata sukao basori na à partir à Kisasa naza qui na il fallait na les canards artiste moko na plateau ya mami lela un dimanche toqué na plateau ce n'est que mon aîné aussi qui est mon parrain je suis son filleul Lita Bembo. Non, même quartier Babalabala, mais il y a une baptême, une présentation d'église. Ouais. Il a plu à mon père que papa n'a yé Aza Parenanga. Mais le papa à l'époque, comme Azaka gouverneur, m'a bien une occupation. Atina qui moi na liboso, abiva me représenter. Alors parlant et kenda maza moi na mon Congo netingai. Vous comprenez? Alors, jour où on a fait les canaux viennent à plateau, comme manager, na katama solo, to cadré, vie, to yeba quand même, aya poto kala, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur place, na plateau, to joie sambo, que papa wemba, à Koti Koma, Mobulu, à Sali Basalite na Bilamba. Lita Bembo sur les chats, à silike la montado, que ça biso sambo. Mamie, il est là, et témoin, à silika sur les chats, on peut ça, ça va, moto, la boyete, on saka, la bateau, boyete, sur les chats. Na plateau, il y a RTNC. Mais tout le monde vient expliquer dans la mais ils appellent Boïté. Il ne faut pas bosser pour la canaba. Ma béabat. Il ne faut pas bosser pour la béabat. So il camouya, il bat bazar pour l'homme. Il faut y battre au lobby là. Tu es à voter. Nazara a dérangé. Autant on a l'équipe tabé mon plateau mardi, et dimanche, par mardi, mercredi, il fallait un avion à l'aéroport. Mercredi, na poto na laki très dérangé na bando benga vieux na numéro qui n'est pas le cas numéro à kalezo salate tant on a commis mercredi jeudi na bengi redi peut témoigner ça na bengi redi neni na obenga na numéro qui na tindelinga numéro na poto benga na numéro na miki na benga redi na numéro à poto ndenge nini oh ya boyanga mais ndenge nini vieux basangozo que ça bien té non via bela qui mesiko pena commis normal pesa na numéro redi a pesa na numéro Kata to katina redi na bengi vemba. C'est présenté. Ah Didier, comment tu es déjà ici? Ah bah oui vieux, ça bon naza. Ah mais yon nengeni ni basangoto yo qui est bien té. Bonne santé. Oh non, vraiment, je frôlais la mort. Et voilà, il m'a expliqué la malaria qui l'avait dérangé, vu que bah côté on va poto yo va soigner rapidement ma maladie tropicale, il faut bah clinique mon spécialisée et tout ça. Vraiment, il a fait 10 jours à l'hôpital, mais là ça va. D'ailleurs nazo avion nazo keneki ça dans tout ça là qui n'a éboué excusez-moi les amours pas ces ça là alors tout solo n'a ne vient battre la santé parce que tout ça vraiment na posa na yo tala eloko nazo lukao mikolo ti na rataki on a kinto benganaki na yaki moi retard obimi déjà mais ezayaki boye na PC plan nanga on a ko lo ba te mais non, ça Didier, viens à Kinshasa, on va faire ça. Je suis avec toi, viens à Kin. Tu as rendez-vous, il fallait que tu ticket le 25. Ticket le 25. Alors, non, il faut arriver à Kinshasa le 19. Parce que j'organise un truc le 20, il faut vous aller là. Madame Maza témoin. Ticket Nangai, il fallait dans Zonga Kinshasa le 25 mai. J'ai appelé l'agence, n'a changé ticket national les 19. Parce que il fallait que... Ouais, il avait insisté que Yaka, Masolo, n'a vu ce Torosa, mais Nazo Sa, les locaux, n'a qui ça, après ça qui est hôtel Béatrice. Alors, au Coco Zamate, il faut Zala. Au Bino Boza Petit Nanga, il faut Bozala Wana. Pour assister les locaux, vous allez bien. Oui, papa, il a dit le 25, mais nous avons un rendez-vous dans Munganga le 9. Pour nous avons un rendez-vous dans Munganga le 9, et l'équipe lundi. Après rendez-vous, nous avons une fin de 2 semaines, mais comme on insisté dans Koya. Ils ont dit samedi, dimanche, au 4 lundi, le 11, nous avons une agence, nous avons changé, nous avons le 19. Une semaine, et l'équipe, nous avons mis ça là, tous à Glasgow, dans l'Écosse, nous avons eu un papa. Na Tongo Muninga Moko à Londres. Pardon, il n'est pas à Londres, il est à Northampton, à Beninga. Est-ce que on y checké dans nos informations, on y s'en va papa? Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Papa a confiné, bien dit, arrête-moi ça.
Or, avant même, moninga na benganga, le samedi, na yamba ki bat nanda. Bande kon a biso. Na yambi bango nanda, on parlait de tout et de rien. Tant batangi, bato tala na balbum, na katsa balbum, ba moni papa, oyomba. Ndege mwana, ngai ya mwasi o Rachel, qui a 18 ans aujourd'hui. Attends, il a une année, album na une année, papa signale à l'école nanda, où il a écrit Rachel, soyez le bienvenu parmi nous, tu grandiras. Il a signé sur orthographe naïf. Ah, on a essayé de parler. Ah, bon, mon père, mbote bozela na bengi papa. Na tie speaker. Ba yokaye, abandeli nga programme, abandeli ko confirmer, non, na outi Brazzaville, y a Brazzaville et Sili, nazo ko kende Côte d'Ivoire, après Côte d'Ivoire na kozonga nazo kende Angola, et puis ce qui na yé, le 20 mai, kozanga tenga vieux, c'est bon, na osala lundi, na ozanga te. Donc ces gens-là, ils sont vivants ici, ils ont écouté la voix de papa Wemba Boye na téléphone, ba okake na musique, mais ba linga ki ba yoka ye, ba sepela makasi. Mais lelo ba na mawa mingi ya oyoka. Ba ngo ba bana ko benga ko ba yebisa biso so ito yebi me. Mutu nyo sa na mutu na inga ese komela ki ngai déjà. Tant ba zo benga na gaï na nouvelle. Cher na kota na salle de bain na koka olela te na lela lokola mwana moke na sa mai. Na koka okanga olela na ngate. Natali oyo vieux adora kolubalanga oyo asala oyo etikali ya kosala na ye mwa makambo ezalaki me lisungi ya koyeba nzambe nde esali ke tondima yango. Ok, vieux beaucoup la kei bato balobi arrêt cardiaque mais biso toyebi ke eza empoisonnement yo position na yo yebi ka kufina. Bon aza vraiment musika ya koyeba et je suis loin. Il y a aucun point investiguer de quoi il est question. Mais autant il y a vidéo j'ai vu le changement de micro, tout ça. Mais nous devons nous dire aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. C'est un grand pays, un pays voisin, un pays africain de nos frères, de nos ancêtres aussi. Et à niveau na bango bakobi kondimate bakufisa artiste ndenge mais basimisi bango touche mais omoni mutuna no quoi bakufisa artiste munene bon aza artiste congolais mais c'est un artiste africain de grande verdure yango bapesaki cercueil au fouet cercueil oyo bakundeli papa oyo yango bakundelaki président au fouet bwani. Non, à son rang il méritait même ça, même cercueil à or ya nini mais ndeko na ngai matate kitayo ça biso papa oyo basiaki. Alors, Gilles Cordon, papa Bassa Kei, bino ba petit na ye, conseil nini bozo pesa, yo lobi ke Amazon bosololaka, mais Amazon siko a komi sujet à litio, ye na charoufa bakomo wele la ki mwasi hero, bakomo ko distraire bato mais Amazon aketi ya au-delà ya kuwangana bana ya papa Wemba. Bino boza ba petit na ye, vieux, biso tout vana na ye, vieux nous parler de ses enfants. Plus de 33 enfants, mais tout le monde dans l'enterrement, bana msuba uti poto ba boy même ba rendre papa un hommage. En tout cas, tu éviter mutasi akufi bana oya ya botaki. Pourquoi on peut que ça va rendre hommage? Conseil ni beaucoup plus et puis décision ni bozubi no staff nae. Yo personnellement na dossier bana papa Wemba web ça Amazon nini au conseil ba monde. Bon, il faut comprendre le roi Liboso Amazon Maman Rosa, que je salue de loin, mes respects, mes condoléances, ainsi que tous les enfants, c'est d'abord une femme qui... J'ai une femme de grandeur, elle m'a thème, parce que c'était un artiste. Papa Wemba, attends, je vais arriver. C'était un artiste. Adaki na contact na monde public ya bato belé. Maman Amazon, c'est une femme. Aza artiste, aza mwasi na katandako. Et loko yezo ko va ko vivre et pas la biso ba psychologue, et loko mongo faut tout temps on a deux phases. Ça veut dire elle vit dans un choc. Et ça la makambo belé a yoka kaka, mais a monate. Ko bi ko yoka na ko mona, eza bilo mi balé différent. Bon, qui non, non, c'est là, oh, c'est là. Et monsieur Zangaï, voilà, vieux beaucoup, à ça, m'a belé, Nicolas Amazon, même Bangoulou, Bazoya na poto. Amazon, Tazo Bambon. Vieux beaucoup, la même bateau, Bakangaï,
ali ambongo te ezali kolamba Amazon aza komonela papa Wemba to Amazon a profité non, il faut pas dire des choses comme ça. Tu sais, mon frère, non, tout une question moi alors au fond, il a élaboré. Ça veut dire ceci. Papa Wemba a un moto à battre. Vie à papa Wemba, il y a une interview moi batuna maman, batuni yo étant que moi c'est à papa Wemba, il y a biso zoaka ene. Et ça n'a pas image, vous comprenez bien le quoi. Mais à lobby, moi si à papa Wemba, na boy. Mais moi si à Chungu Wemba, Dieu, na jui. Ça dit, il avait deux personnages devant elle. Papa Wemba na katsa, c'est un papa au kanye na faute. Mais Libana na Moussala na c'est un artiste. C'est un homme exposé au public. Et là bas si nous sous voyez papa Wemba linga ta bangote. Na oyebisa yo nga to fanda na papa Wemba, boy. Moi c'est Azolinga et ma boye. Non, il y a moi si on a soit d'autres là peut-être justement. Donc moi c'est mais papa to fandi ne loko moko na kisasa ba benga ngo grand libulu. Moi c'est Azoli na makambu na yetu. Ezape basi ote Azolinga papa Wemba pour Azo papa Wemba moi $10 ou même $20. Té azana makambu na ye nyonso te nakona biso ke aboyi alobi mwasi onga na olingi te alors c'est pour te dire vie à star eza vie moko ya ba homme public eza na basi mosusu ya ko sympathiser na bango eza pe na mosusu bakoki koya komitika bango orépondre nga te nakoya wana mpona likambo ya bana tolobeli bana na bapere oyo Amazon aza kosoba mbongo papa Wemba azomela bambulu yo nazoya wana yo nde ezokeye na yo mbango non c'est paysan na yo ça veut dire papa Wemba ndenge aza wana aa motu ya bato et papa Wemba quelque part il avait pas un cœur aussi grossier égoïste était papa Wemba asalisa bato ebele na vie na ye azokonya osalisa tanto aza na mbongo na poche te makambo ya bangulu papa Wemba n'a jamais dit aux gens yelanga mbongo wana mpona asalela le voyage nga na lia na vie na nga nzambe azomona nga to amokola lelo na vie na nga papa Wemba tikali kolia mbongo na nga te nga na lia mbongo ya papa Wemba ngai na lia mbongo ya papa Wemba na lati bilamba ya papa Wemba azoyelanga bilamba na lati ba chapeau papa Wemba les amis qui sont à côté de moi bakoyebisa yo oza na ndeko moko awa Yves Kinsi tunaye mokolo nga nazolinga nazwa avion mwana ziki moto papa il faut nakende mwana ziki moto na leka na ndako papa Wemba tangilanga mbongo boye na miso ya Yves et puis papa Wemba mokolo ngo azalaki na émission na frère na biso moko boye Maris Ngungu Marius oui hein frère moko aza émission wana mokolo wana na mokolo nga na voyage non, après ça, donc ça veut dire que na cadre ya ko aider et reverser nango aki robeta boloko mais to ko ça na côté on a été tous Amazon mutazwaki bambongo la papa Wemba Amazon mutazwaki bambongo na ba preuve wana a forcé vieux siko asali kaka ke a sepelisa c'est-à-dire Amazon a onyo ko vieux son bureau c'était tout le monde qui voulait faire du bien à papa Wemba pour l'avancement ya comme on avait papa Wemba était ouvert faites-le non, bon, on a eu organisation. Papa et moi, on a vu que sur place en Afrique du Sud, Azala est tellement aimé. Et le un voyage, papa Wemba aille en Afrique du Sud, contre un centre culturel français. Bah, ben, ça y est. Papa Wemba bêta concert Rwanda, na 4 Afrique du Sud. Biso ba Congolais, et Zalaï ka ba petit na yo ba landa qui to Zalaï 5. Mais ça, et Zalaï qui a pour yinda na ndenge ya mukete. Et on cherchait qui était son manager, mais qui est son manager. On a mis ça tout. Même s'il veut qu'il vienne, au moins, on a dit que il faut continuer l'activité à Boyo Yarakak. Mais viens signer ta papier, tu as dit, faites ça, faites ça. Mais ça veut dire, na kene na signer Babylon au Moussous. Bande comme Moussous, papa, il y a un coup tawana. Et vos apaisements. Ça veut dire, quand on a un bon moyen d'aller, on a répondre. Ça veut dire, aïe,
akuti na biso Afrique du Sud ezali mboka pasi misala eza te akuti bandeko bafandi boye botoso azolela papa ngai boye bandeko ebele atuna bibeti nanga qu'est-ce qu'on peut faire pour aider bateau parce que opesa mbongo na nango pété na bino vieux okosala mwa playback moko boye osali lors d'entrée là voilà sur le côté pesi bango abi fait mais yo ba pesa mosu na Congo bazala biloko wana basala playback wana c'était baza témoin d'Afrique du Sud pas naye Ruffin Wanzo père à son âme à Koufa a bêta deux playback papa mbongo ekoti amemela papa ba mbongo ngo kata azwa ta infranté voilà tu alors bibozo ça makam na bino te wana tu répondre mbongo wana za reliate est-ce que za reliate na lembo relé so il répondre nga bana Amazon a boyimba la papa na bango Amazon na Sharufa ba ko welela sikoyo kitite ya yani natika nini omoni mutu neti Amazon aza mama oyo toyebi aboteli biso mpe bana ebele papa oyo mpe atiki bana oyo atiki mais eza makambo mosusu toloba on a TV te ngai na okende omona mare na kini na okende tosola seulement na bandenge oyo eza babiloko akomédiatise te eza déjà médiatisé mais il y a le mensonge aussi eza médiatisé il y a le mensonge qui flotte aussi vérité pe eza masolo ya Amazon na Sharufa ouais bato bazuna bango masolo na bango babeta na bango topekisa bango te awa biso tozosala émission oyo est-ce que moto apekisi biso moto nyonso to akotia caméra na ye aloba makambo na ye soki baza na preuve na bango tant mieux soki baza na babuzo babangi ba se faire connaître au travers kondo papa oyo bake il faut mawa na ye continuer nanu toza nano na 40 jours na ye nanu akei te alors il faut pas inventer n'importe quoi pour se faire plaisir ou attirer l'attention des gens. On peut pas tout suivre dans les médias, on peut pas tout accepter. Est-ce qu'il y a de preuves de tout ce que les gens sont en train de raconter? Il y a de preuves. Donc nayebi makamni na osanayo, je connais mes limites. Je n'ai pas le droit de parler sur papa oui, ma personne me donne cette autorisation, mais je parle de papa oui, comme mon aîné, quelqu'un qui a affecté ma vie, quelqu'un qui je garde beaucoup de bons souvenirs, et s'il était encore là, il allait encore jouer rôle à ma casse pour impacter Vinanga. Alors, oh, ils ont un dossier un peu sensible, crucial, je laisse ça. En cas de sensibilité, il reçoit raison, il reçoit Nzela. Peut-être les autres ont bêta moboui, l'obi trop bêta moboui. L'obi les a papa Wemba. Hier encore ils ont qui va Taboulay, hier encore ils ont qui va Grand Calais, hier encore ils ont qui va Franco, hier encore la vie continue. Et l'obi va encore via ah, wakovia sa kenda pe ba mobulu ngo pe omona ki zaika ya baboyi. Omona ki onti le lo makambo na ba parquet katamate. So il va dans la papa oui bazana droit na bango étant que bana parce que le Congo a zappé na droit de famille code de famille ça batanga kuna so vraiment réclamer ba droit na bango civilement ils sont libres, ce sont des citoyens congolais qui ont un papa congolais. Amazon étant qu'une femme légitime, il a ses droits aussi. Mais l'émotion n'a pas à bon il faut pas compter en gros pour la montre à BDT. Il faut pas problème exact à commission Nzambe pour reconnaître Kazaki ne mutupamba. Les gens n'avaient vu Nabiso batebele ba reconnaître ba regretter mobile na été a regretter ye makasi pour que la naiti na suka kundi eza kolela ye moto asuka azali na accompagnateur va eti na dernière demeure oya kufina papa wema même ceux qui basi bazali mais oya kufina papa wema izaye et bon Sharufa pas zolela Sharufa bala na makamna et tu abala c'est plus ce soit bala gatiki bala na yo yebi bien ka bala aza mwasi ya mutu awa yebi siko atiki libala na ko lela ki c'est ali azoko lela parce que ça reconnaissance et là quand même reconnaissance azoko lela ye mais excusez-moi azolela ye mais na cadre wana te je veux dire et ça quand même mutu bazala kaka ye akufi ausa afetité. Bon, tu commis vraiment dans ce cas de chité, message ni au pesa na bana nyuso la ba congolais viva la musique et bana quartier na bino bojo kusa ya na bino quartier. Vraiment papa Wemba c'est un aîné pour nous, c'est un aîné pour nous, excusez-moi, c'est un aîné pour nous akufi akei akenope manakimia pour na biso batotikali la lutte continue. Donc toujours qu'on continue vie ndenge ezali, toujours bunda nzambe kaka pe ayebi oyo ya biso ya lo biso ke kozala nani toluka kaka kobongisaka mingi bavenir na biso na oyo tosala lelo pour que bamakambo ebele bakozwa place te moko tozala te papa oyo bazalaki na biso
papa Moyemba lelo atiki biso lobi toyoka mosusu oyoki te kutu na ministre ya critique oyo papa Moyemba afundaki galembo on akufi donc banza mokala ya akufaki lobi ouais akufaki lobi banza mokala ya akufi ouais donc ezake papa Moyemba moto akundi papa Moyemba papa Moyemba lo te ezaka bongo lelo yo kundi boye lobi pe ba okunda yo mokili eza bongo na bongola mbanga ya ntaba ayemba mami alobati ayemba liwa alobani nyonso même liwa na ye bato bakoloba il a prophétisé total pe il a prophétisé tout à fait normal c'était son art mosala na ye moto ya mosala so akusu na mosala ezala pe na honneur makasi totiki liboso ya caméra oloba oyo nyonso to ozokanisa bato bazolanda batala c'est le cordon Jean Didier Mimbolo Nikita naza kopesa bino nyonso bana kini bino nyonso bakongolais bozwami bipai na bipai mokili mobimba mbote mingi e nazosenga na bino toyeba kolela na mitema tolela na minoko te na mitu te tozala na pasi ya mowe tozala na pasi ya mowe aza moto azalaki na baconfident na ye to respecte baconfidence na ye to respecte oyo ye ayebisaki biso tosala mokolo ya kozala te oyo bazokobenga wile ya mowe. Alors bandeko batali tozali na cordon JD Mimbulu cordon JD Mimbulu asa sont représenté na Sentinelle TV mais cordon oza pe na vie ya politique mais oza pe na vie au joueur rôle monene surtout les ozali d'Afrique du Sud il y a kozala coordonnateur il y a ba artiste ebele papa Moyemba Kester Didi Kinwani tout et tout alors tozala na Manchester na uti Paris ozalaki pe awa liwa ya kulutu wemba dio esali yo ndenge parce que la vie na yo boviva na ye bodevelopa na ye via kufi et pourtant ozalaki na programme mais okuta na ye mikolo moke pe matanga te vieno ya quartier bon moni sangwa matanga kolela ya mutu pasi ya mutu tolela mingi na kati ya motema peut-être naza kuna te mais na kati ya motema na nga mpe kutu nazo kosouffrir eta mosusu koleka bato bazanga ya liboso nanu condoléance vraiment na famille ya Vecho koloba makambo papa Moyemba nazolinga kolobela yango te mon cher parce que jusque là je me sens pas encore au point mais tellement il faut koloba olobi ke non wana azalaki vie il faut tosala eloko mpona ye oloba quand même bato bamona mpe ke ozalaki yango omoni mais je me sens pas encore prêt parce que papa Moyemba mpona nga aza musicien te mpona nga vraiment vie aza na musicien te aza artiste te mpona nga c'est un grand frère c'est un aîné oyo quel que soit vie na ye artiste ndenge amema bavie na ye na makambo na ye mais pour moi c'était un grand mentor vous comprenez to bazo ba mentor donc conseiller moto azopesa ba conseil ndenge nini faut tambola to ya ba poto kaka ndenge ezalaka oui mais to utape ba côté moko na Afrique du Sud to umela ba passage nyonso ya papa Moyemba en Afrique du Sud il passait par moi dans la communauté toujours mais koyoka mpena mama Amazon esika za abengi Jean Didier papa aza na avion kokoma un quelle que soit l'organisation okuta sur place mais ye soka komi c'est Didier ya benga Jean Didier ya benga Didier alors mutuka eza wapi ya komataka voiture nanga de l'hôtel aza esika mosusu akokende te akolia fufu na ndako nanga akomela esika ne ya kopema eza na ndako nanga mais nazalaki na nsima na ye te pour quelque chose nga na regret mingi parce que kobunda na bavi na biso koya kotala nzela na biso ya bomoi on dirait que Congo banda to banda Congo ti tokomi lelo on dirait non tokufela mutu te on dirait que matanga liboso ebandi na papa Moyemba ça veut dire ntango nazotala même batémoignage ya bato mosusu nazomona neti nga kutu ezalaki rien nga azalaki parce que vieux azalaki osala kaka boye nanga nzoka nde azalaki c'était un homme simple comme de l'eau simple courtois et aye muta audience te muta ba protocole te niveau ya grandeur na ye kotala lelo ba star musu nde ba vivre na koloba nda za star te na ko benga artiste te azalaki vraiment chef coutumier
azalaki vraiment papa na kati ya bato. Dommage nzambe asali ndenge asalaka akei topesaka nzambe merci pour alobi à toutes circonstances nous devons lui rendre bagloire na ye azwa lokumu na ye mpo ye amona ye moko wana. Mais kolobela papa Wemba naza même pas bien placé pour kolobela ye. Je parle beaucoup plus d'une expérience na nga na papa Wemba passe na nga na papa Wemba. Cordon yebisa biso vraiment ozo bazaki mentor na yo asala nini précisément bato bazolinga kolanda biso balanda biso bayeba parce que lelo oyo papa Wemba kufi eza bato mosusu bazo attaquer azalaki pédophile azalaki boye mais bino mpe bapeti ne bozo rendre ye hommage na ndenge malamu yebisa biso vraiment mentor na ye epa na yo à superviser ni pas lancer nani papa Wemba et pas là quand je dis mentor ça veut dire au moins na bilo msuto sala atoye barate ba tu venez bazo mona yo il faut ba lo yo zali ni yo zali bilo msusu yo mona sala ya normal nzoka ba msusu bazo mona yo que eloko wana ezaki impossible mais yo sali ya msusu pe ba mona wa impossible na vie na bango mais na mitu na bango ba ebike eloko eza impossible pour na biso so toke pas proverbe on peut sa solution. Mais tout ça, il va mais papa m'a dit la kisa kinga mingi, c'est que j'étais. Ça dit par rapport à mes salades dans c'était pratiquement un don que Dieu m'avait donné, je ne me rendais pas compte. Mais vers ça m'a donné au moni na sens na yo organisation. Ceux qui venaient au fan ici ma solo, au fan ici bureau, petit nangai et au simba. Au moni yo tant la kata communauté Afrique du Sud la communauté moko bande kwa le ka kuna ba o baza kuna ba o yebiso la communauté mo facilité. Il faut créer. Mais puis, tu créer un mécanisme dans le monde. Tu créer un système moko, oyo, tu se retrouver. Il y a moïbité, mais tu crées. Comme les alaka mboka moko boye, moi, criminalité, les alaka ma casse à l'époque, les étrangers, ils alaka être cible. Il y a les Sud-Africains. Mais puis, tu créer un système moyen de transport. Pour la bande de cognon, sur l'Afrique, tu créer, tu payer ma carte na biso. Tu tiens un système, tu as un chauffeur, tu as un mboka, tu as un aéroport, tu as une course, tu as une course, tu as un shopping, tu as un hôpital, tu as un quel que soit la course, tu as une communauté, tu as une sécurité. Si les Africains ont un faux coin, les gens vont saluer au fond, les gens vont te payer, mais tant qu'on a pressé à moment. Et puis tant qu'on a parlé à les fans de la lobby, père son âme quoi. Père son âme na okata mwana po ya olobeze belé mais papa Wemba mokona koma na ndako na kisasa abenga to lia po yebike na linga mbisi ya maitro basala ki mbisi na benye vie koma non na faina na ndako mais balambi mbisi moko ayo lingaka yaka to liako na so mutuka na koma epa ya papa na ndako na ma campagne na tala ndako na komisi vie na vie ebisanga elo moko via ebisanga zongisanga na vie na nga na Afrique du Sud. Elle me dit ndako yo na mona ki yango epa na yo en Afrique du Sud biloko eza biloko na yo mais eza ngai kobanda ta wana ti wana eleki nango déjà ba 10 ans mais tant la ki omona ya rappeler nga ke koya epa na nga amonaka mwa eloko moko yango wana ki osala cheye vous comprenez donc eza ba biloko moko boye asutu kakate asa complexité mais ce ka moni eloko asepeli na nga obetelo maboko okumiso tene de l'avant ti tozo bunda na pe toza libanda na ba poto yo to benga na ka ba tempe ya ba galère mentor na nga na ndenge nini via bisanga petit na nga na ba savoir na yo na ba ndenge nozo kumisa makambo soko vide ba chiki na yo il faut zonga mboka yaka to bunda na mboka ekosima na koyebiso nga Jean Didier nzamba za likolo azoka biso mokola lelo soki na ndima kozonga kisasa après ma classe na ngai eza par conseil ya papa Wemba. S'il te plaît Cordon mais papa Wemba on dirait conseiller bato ebele mais bino no surtout bato papa Wemba conseiller bozonga mboka on dirait bino no surtout pe bo décevoir pour ba collabo tozomona kisa Jean-Claude Mvemba papa Wemba mta conseiller mais Jean-Claude Mvemba do ba sombier na liboke ofele na Moïse Katumbi do ba no akomine bilanda ngu malanda ngulu akomine mutu moko azana position te pourtant alobi que papa Wemba muta futele même ticket pour zonga Kinshasa mais na moni pe yo bino no surtout ba papa Wemba aloba ibo zonga na Kinshasa on dirait bo décevoir do yo bando zonga na Kinshasa et là on y aussi positif na Kinshasa par rapport à conseil papa. Bon, ngana koloba na yo
nakogolobela makambo ya honorable Jean-Claude Té, je le respecte, c'est un aîné, biso tout toi ba gourba, toi ba na kisasa, so ba bi gourba, neti a na zo betanke gourba, ça veut dire moi na botami na kisasa, akoni na kisasa. Vous comprenez? Mais dès la loi il y a un plan là, il m'appelle un plan là. Vous comprenez? Oh, il vient à ça un langage que lui, ceux qui a sali à mon bon na yebi pété, ceux qui zappé kaka bongo. Mais n'est-il que biso tout ça ba incorruptible pourtant, tout ça ba incorruptible. Nana mawa ya vie nanga, na lobela na nouveau, ba histoire politique, bilo politique. Peut-être que les gens qui ont eu l'occasion de aborder le sujet, mais pour la psycho, on peut ça hommage dans la mémoire ya vieux. Hommage dans la mémoire ya vieux, bien qu'il batte bazo, mais on a bandenge, on a un problème, on a vraiment à passer. Passer dans la ils ont ma casse, ils ont ma casse. Pourquoi? Parce que nous avons des baki mukoloana. Nous avons baki batu na ndaku et pas nangai samedi avant kufa. Na benga oninga na benga. Le samedi na yambaki batu na ndaku. Bande kona biso. Na yambi bango na ndaku on parlait de tout et de rien. Tant batangi ba tout na album na kati ya album ba moni papa oyomba ndenge mwana ngai ya mwasi o Rachel qui a 18 ans aujourd'hui azali na une année album na ina ndenge papa signaler à l'écran nanda où il a écrit Rachel soyez le bienvenu parmi nous tu grandiras il a signé sur ton orthographe na on a essayé de parler ah bon mo pese mbote bozela na bengi papa na tie speaker bah yokaye abandonné le programme abandonné qu'on confirmé non na outi Brazzaville il y a Brazzaville et Sili nazo ko kende Côte d'Ivoire après Côte d'Ivoire na kozonga nazo ke Angola et puis ce qui na yé le 20 mai kozanga tenga vieux c'est bon na osala lundi na ozanga te. Donc ces gens-là, ils sont vivants ici, ils ont écouté la voix de papa Wemba Boye dans le téléphone. Bah okake na musique mais ba linga ba yoka yebo ba sepela makasi. Mais lelo ba na mawa mingi ya oyoka. Ba ngo ba bandai ko benga ko ba yebisa biso so ito yebi mais. Mutu nyo sa na mutu na inga ese komela ki ngai déjà. Tant bazo benga na daïs na nouvelle. Cher na kota na salle de bain na koka olela te na lela lokola mwana moke na sa mai. Na koka okanga olela na ngate. Nathalie oyo vieux adora kolubalanga oyo asala oyo etikali ya kosala na ye mwa makambo ezalaki mais lisungi ya koyeba nzambe nde esali ke tondima yango. Ok, vieux beaucoup la kei bato balobi arrêt cardiaque mais biso toyebi ke eza empoisonnement yo position na yo yebi ka kufini. Bon aza vraiment musika ya koyeba et je suis aussi loin. Il y a aucun point investiguer de quoi il est question. Mais autant il y a vidéo, j'ai vu le changement de micro, tout ça. Mais nous devons nous dire aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. C'est un grand pays, un pays voisin, un pays africain de nos frères, de nos ancêtres aussi. Et à niveau na bango bakobi kondimate bakufisa artiste ndenge mais basi ba on touche mais au moins mutuna no quoi bakufisa artiste munene bon aza artiste congolais mais c'est un artiste africain de grande verdure yango ba pesa ki cercueil au fouet cercueil ba kundeli papa et yango ba kundela di président au fouet boani non à son rang il méritait même ça même cercueil à Oriani mais de konanga et matate kitayo ça biso papa mbasi akei. Alors, Gilles Cordon, papa Mbassa Kei, bino ba petit na ye, conseil nini bozo pesa, yo lobi ke Amazon bosololaka, mais Amazon siko a commis sujet à l'itio, ye na charoufa bakomo wele la ki mwasi hero, bakomo ko distraire bato mais Amazon a keti ya au-delà ya kuwangana bana ya papa Wemba. Bino boza ba petit na ye, vieux, biso tout ovana na ye, vieux nous parler de ses enfants. Plus de 33 enfants, mais tout le monde l'enterrement, bana msuba uti poto ba boy même ba rendre papa un hommage. En tout cas, tu éviter mutasa kufi bana we ya botaki. Pourquoi on peut que ça va rendre hommage? Conseil ni beaucoup c'est puis décision ni bozubi no staff nae. Yo personnellement na dossier bana papa we mba we ça Amazon nini au conseil ba mondeni.
Bon, il faut comprendre le Liboso Amazon. Maman Rosa, que je salue de loin, mes respects, mes condoléances, ainsi que tous les enfants. C'est d'abord une femme qui... J'ai une femme de grandeur, elle a mon thème, et arrondiment, enfin, un homme, tout n'était pas Wemba, parce que c'était un artiste. Papa Wemba. Attends, je vais arriver. C'était un artiste. Avec un contact dans le monde public à Batebele. Maman Amazon, c'est une femme. Elle est artiste, elle est moi si et là, on va vivre, et pas la busso, psychologue, et c'est là il faut tout le temps, on a deux phases. Ça veut dire, elle vit dans un choc. Et ça, la makambouibele a yoka kaka, mais à monate. Oui, ko yoka, na ko mona, et ça, bilo omi balé différent. Bon, qui non, non, ko idenga c'est là, olo. C'est là, c'est là. Et monsieur Zangai, nam nazo yamba. Voilà, nam nazo yamba. Na lobibo, est-ce que yo yebi qui vieux beaucoup, à ça makambouibele. Nicolas Amazon, même Bangoulou, Bazoya na poto. Amazon, Tazazo Bambong. Vieux beaucoup la même batu bakangaye, Aliambon, Teza Nicolas Amazon, a zonné la papa. Et déjà, tant on a zonga mouké, pour la nuit passe dans l'équipe, parce que je vois que Naza parmi Bata Soukao va sur une aide. À partir de ça, Naza qui il fallait dans les canards artistement qu'on a plateau, Yamami il est là. Un dimanche, toqué na plateau, ce n'est que mon aîné aussi qui est mon parrain, je suis son filleul, Lita Bembo. Il fallait aller. Non, même quartier Babalabala, mais il y a un baptême, une présentation église. Ouais. Il a plu à mon père que papa n'a yé, Aza parrain. Mais le papa à l'époque, comme Azaka gouverneur, bah bengue na occupation, Atinaki moi na Liboso, Abiva me représenter. Alors, parlant et que vous comprenez. Alors, jour où on est final, les canaux viennent à plateau, comme manager, na katama solo, to cadré, vie, to yeba quand même, aya poto kala, qu'est-ce qu'on peut faire. Sur place, na plateau, toujours sambo, que papa Wemba, à Koti Koma, Mobulu, à Saliba Salite, na Bilamba. L'État Bembo sur les chats, à siliquer la montado, peut s'habiller sur sambo. Mamie, il est là et témoin. À silika sur le champ. On peut ça sur la moto, la boîte, on s'accorde la bateau, sur le champ. Dans le plateau, il y a RTNC. Mais tout dans les Camerounais, viens expliquer dans la mais ils appellent boîte. Il ne faut pas bosser pour la canaba. Ma béa, il ne faut pas bosser pour la béa. Si les Camerounais, ils battent pour le long, il faut y aller au lobby là. Tu es là à monter. Nazaraka dérangé. Autant on a l'équipe, on a plateau, mardi, et dimanche. Par mardi, mercredi, il fallait que l'avion n'aille pas. Mercredi, n'aille pas, on a très dérangé. Donc, ben avion n'a numéro qui n'est pas le cas. Numéro à Calezo s'arrêter. Tant on a commis mercredi, jeudi n'a ben ready. Ready peut témoigner, ça n'a ben ready. Ready n'est ni. Na ben on a numéro qui n'a tindelinga numéro na poto. Ben on a numéro na na miki. Na ben ready na numéro à poto. N'est ni. Oh ya mais n'est ni vieux. Bah ça on nous que ça bien été. Non. Via Bella qui m'explique président comme normal. Pesa un numéro. Ready à pesa un numéro. 4 ou 4 n'a ready na bénéfice marmo. C'est présenté. Ah Didier, comment tu es déjà ici? Ah bah oui vieux, ça bon ah mais yo n'engeni ba samoto yo qui est bien été. Bonne santé. Oh non, vraiment, je frôlais la mort. Et voilà, il m'a expliqué la malaria qui l'avait dérangé, vu que, côté moi, poto, yo, soigner rapidement la maladie tropicale, il faut, clinique spécialisée et tout ça. Vraiment, il a fait 10 jours à l'hôpital, mais là, ça va. D'ailleurs, dans nos avions, dans nos qui ça. Dans tout ça, là, qui n'a éboué. Excusez-moi, les amours pas ces ça là. Alors, tout cela, on a vu battre la santé. Battre la santé parce que tout ça vraiment na posa na yo. Tala eloko na zo luka o mikolo ti na rataki on a kinto benganaki na yaki moi retard obimi déjà mais ezayaki boye. Na PC plan nanga on a ko loba waté. Viens ici là. Mais non, on a ça oya ça Didier. Viens à Kinshasa, on va faire ça. Je suis avec toi. Viens à Kin. Tu au rendez-vous au PC na ine zaini ko. Il fallait que ngai ticket na ngezaki le 25. Ticket n'a le 25 euros. Alors, non. Il faut arriver à Kinshasa le 19.
parce que j'organise un truc le 20, il faut que la wana. Madame aza témoin. Ticket nangai, il fallait nazonga qui ça le 25 mai. J'ai appelé l'agence, n'a changé ticket national le 19. Parce que vous avez, il fallait que... Ouais, il avait insisté que Yaka, Masolo, Nabiso, Torosa, Lango, mais, Nazo, ça, les locaux, Moro, Nakisa, ça, appelé ça qui hôtel, mon cousin, hôtel Béatrice. Alobi, Okoko, Zarate, il faut Zala. Obino, vous avez petit nanga, il faut vous Zala, wana, pour assister, les locaux, vous avez bien. Oui, papa, il a dit le 25, mais nous avons un rendez-vous dans Munganga le 9, pour nous avons un rendez-vous dans Munganga le 9, et l'équi lundi. Après rendez-vous, na tsaki na fin de 2 semaines, mais comme on insisté na koya. Ils avaient qui samedi, dimanche, au 4 lundi, le 11, na bengi agence na changé na le 19. Une semaine et l'équipe, na keba misala tozala na Glasgow, na Écosse, ndé na kyo kasama papa na tongo muninga moko na Londres. Pardon, il est pas à Londres, il est à Northampton. À Beninga. Est-ce que au moni checker dans l'information, au moni ça va papa? Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Papa Koufinga bien dit, arrête-moi ça. Or, avant même... Un bateau Amazon non, a profité de ça. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu sais, mon frère... Non, toute une question, moi, alors au fond, il a élaboré. Ça veut dire ceci. Papa Wemba, a un mouton bateau. Vie à Papa Wemba, il y a une interview, moi, bateau na maman, bateau nié. Yo, étant que moi, c'est à Papa Wemba, il y a une service aux oreilles. Et ça, là-bas, image, je me crois, je me dis, mais à lobby, moi, si à Papa Wemba, na boy. Mais moi, si à Chungo Wemba, na joué. Ça dit, il avait 2 personnages devant elle. Papa Wemba, na katsa, c'est un papa au gagné la faute. Mais Libana, na Moussala, c'est un artiste. C'est un homme exposé au public. Et là, si nous sommes là, papa Wemba, linga ta bangote. Na oye bisa yo, nga to fanda na Papa Wemba, boye. Moi, c'est Azo linga, ma boye. Non, il biso na yebi na kombo moi si. Moi si on a soit d'autres là, peut-être justement. Donc moi si penza aïe mais papa, to fandi ne loko moko na kisasa ba benga ngo grand libulu. Moi si azui na makambu na yetu, ezape basi ote azolinga Papa Wemba pour azo Papa Wemba moi $10 ou même $20. Té azana makambu na ye nyonso te nakona biso ke aboyi alobi mwasi onga na olingi te. Alors c'est pour te dire vie à star eza vie moko ya ba homme public eza na basi mosusu ya ko sympathiser na bango eza pe na mosusu bakoki koya komitika bango o répondre ngate nakoya wana mpona likambo ya bana tolobeli bana na bapere oyo Amazon azokosoba mbongo Papa Wemba azomela bambulu yo nazoya wana yo nde ezokeye na yo mbango non c'est paysan na yo. Ça veut dire Papa Wemba nenga zawana a montu ya batu. Et Papa Wemba quelque part il avait pas un cœur aussi grossier, égoïste était. Papa Wemba ça il s'abattait belé la vie naïe. Alors qu'on y a ça il s'attend toi dans bon on a pocheté. Makambo ya bangulu Papa Wemba n'a jamais dit aux gens yelanga mbongo wana pona ça le voyage. Ngana lia na vie na ngana nzambe azomona ngato amukola lelo. Na vie nanga Papa Wemba tika ko liali mbongo na ngata ngana lembo ka papa ngai na lembo ka papa na lati bilamba ya Papa Wemba zo yela bilamba na lati ba chapeau Papa Wemba. Les amis qui sont à côté de moi ba royer bisayo ozana ndeko moko awa Yves Kinsi tunaye mukolonga na zo ngana zo avion moi na ziki moto papa il faut na kende moi na ziki moto. Na leka na ndako Papa Wemba tangilanga mbongo boye na miso ya Yves et puis Papa Wemba mukolango azalaki na émission na frère na biso moko boye Maris Ngungu Marius oui hein frère Sabarasa émission wana moko wana na moko ngana voyage Papa Wemba non apesa mbongo boye donc ça veut dire que azali moto atika ko sala ngulu te ezakaka na cadre ya ko aider et reverser nango
aki robeta boloko te papa c'est là mais to ko ça la côté on a té to Amazon mutazwa ki bambongo Amazon la papa Wemba Amazon mutazwa ki bambongo na ba preuve wana a forcé vieux siko asali kaka ke a sepelisa c'est-à-dire Amazon a onyo ko vieux son bureau c'était tout le monde qui voulait faire du bien à papa Wemba pour l'avancement ya comme on avait papa Wemba était ouvert même yo le repesa faites-le non, bon, on a eu organisation. Papa et moi, on a vu que sur place en Afrique du Sud, Azala est tellement aimé. Et le un voyage, papa Wemba aille en Afrique du Sud, dans contre un centre culturel français. Bah, ben, ça y est. Papa Wemba bêta concert, wana, dans 4 Afrique du Sud. Biso, ba Congolais, et Zala, ba petit, na yo, ba landa, qui est 5. Mais ça, et Zala, qui a pour yin, dans l'andeng, à moukete. Et on cherchait qui était son manager, mais il y a qui sa manager. On a mis ça moutou. Même s'il veut qu'il vienne, au moins, on a dit, on va continuer l'activité à Boyo Yarakak. Mais viens signer ta papier, tu as dit, faites ça, faites ça. Mais ça veut dire, na kene na signer Babylon au Moussous. Bande ko Moussous, papa, mbaye ko kutawana. Répondre aux calme. Et vos apaisements. Ça veut dire, quand on a bon, on a une alliée, on a répondre. Ça veut dire, aïe, à Kouti, n'est-ce pas, Afrique du Sud, il y a un passe, misal les athées. À Kouti, bande ko bafandi boy, botu sa dole la. Papa ngaïbo, bande ko béré.